africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé na ndenge ya nefatede. Na année 2026, po, azali sous kokubisa, perfection na ndenge kosakana te, na ba service na ye, sécurité, confort, na régularité, bondi melande lendi lisusu na ndenge kosakana te, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas, atie avion na la dernière génération, lokola Airbus A320, pour la destination ebele, na ba province pour la ville ya RDC, bongo sénaté, na 2026 oyo, CAA, a conquis 34 mokoka, na service ma client na ye. Ah, CAA, Mose Pélissi. Et si on va vous avez besoin de tout ça, la ville pour la info, la pour la peuple, merci la fidélité, peu confiance, vous continuez à causer un journal, Nabinoto, font la journal au procès de chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Salaki Mokola, lundi 9 février, visite de travail na Luanda, Kuna, capitale Yangola, et pour Wapia, Sololaki, Namolob, Nae, João Lourenço, c'est le président de l'exercice de l'Union africaine, Marcelo Nabango, et Zaki, la présence, la président, il y a Togo, Obasanjo, Ouazali, membre, il y a panel, il y a facilitateur, il y a Union africaine, Namasolo, Etali, Premier ministre Madame Judith Soumina Touloukabo Bakeya Yambaki Mokola lundi, équipe dirigeante à Monisco et Koumabaki et pas Jean-Pierre Delacroix, Ouazali, secrétaire général adjoint à ONU Pona O Etali, opération de la paix. Héritier opinion à plus de détails. Premier ministre de la République démocratique du Congo, Judith Soumina Toulouka, à Yambaki lundi, équipe dirigeante à Monisco et Kambamakina Jean-Pierre Lacroix, Oyo Azali Bongo, secrétaire général adjoint à les Nations Unies pour l'opération ya Kimia, beaucoup tani o ya haut niveau et Salemaki, na présence ya vice-premier ministre en charge ya intérieur Jacquemain Chabani, puis ministre ya intégration régionale Floribert Anzolini, ba échange oyo et portaki mingi na mise en œuvre ya ba engagement oyo et zomaki pour na ba discussion ya Washington pe ya Doha pour na ko favoriser progrès et stabilisation na est ya République démocratique du Congo oyo ezwami na insécurité na suka ya audience Jean-Pierre Lacroix atalisaki disponibilité totale ya Monisco pour na ko accompagner ba effort ya gouvernement ya RDC alobi balobeli mise en œuvre ya ba engagement oyo ezwamaki na Washington pe na Doha yango esengeli emima progrès et stabilisation na est ya RDC bazali koliki pona yango boindenge batalisi liboso ya madame première ministre pe bango bazali prête ya ko jouer rôle na bango na kobanda nanu na lombango pona ko soutenir ba effort pona cesser les faits d'abord na Uvira pe progressivement na reste ya ba zone oyo ezali affecté na situation oyo ezwami kuna responsable onizien a indiqué que ba disposition concrète ezali déjà en cours pona ko rendre opérationnel soutien oyo bazana ba plan ya coopérationnaliser na lombango appui ya cesser les faits pe na ba engagement mususu ezwamaki balobi bazali mandaté na conseil ya sécurité pour na ko soutenir ba recommandation ezalaki message principal oyo ba partageaki elongo na premier ministre ba abordaki question ya retour ya autorité ya l'état na ensemble ya mboka Jean-Pierre Lacroix a insistaki mingi na caractère essentiel pour na paix moko durable retour ya présence ya l'état na ensemble ya est pe mingi penza ezana litomba ba M23 ba se retirer na Uvira wane ezali premier temps ba effort ezali ko salema enfin que ba membre ya gouvernement oyo bazali ko sala ba yeba na komona na ba recommandation oyo eutaki na processus ya Washington ya Doha etaki accent mingi na ba axe ebele prioritaire mingi ya respect ya cesser les faits kolongola ba groupes armés na ba zone occupée pe protection ba civil renforcement ya coopération régionale pe rétablissement progressif ya autorité à l'état na territoire oyo ezali affecté na insécurité mingi penza pour na deuxième pilier ya gouvernement mingi penza pour na deuxième pilier ya programme d'action ya gouvernement oyo ezali kolobe la protection ya territoire national pe sécurisation ya ba citoyens nyos. Notamment, sur le première réunion, il y a cadre provincial, il y a Union congolaise. Ville ya Kinshasa o esalema ki weekend de ki na siège na bango ya sika o zomi penza na commune ya Masina sur place témoin événement Fabrice Lundo mi pe héritier mapindemi
Première réunion, il y a cadre provinciaux, il y a Union congolaise, Ikona Mokuse, parti cher, il y a professeur Daniel Mukoko Samba et Salemaki dimanche 8 février 2026 dans siège Nabango, il y a secrétariat exécutif provincial, il y a Kinshasa, Oyo et Zwami na commune ya Masina. Beaucoup tani Oyo to rencontre stratégique et Zalaki na cadre, il y a dynamique, il y a structuration, il y a redynamisation, il y a parti na niveau, il y a base. Na ordre du jour et Zalaki, séance préparatoire, il y a grande activité, il y a samedi 7 mars 2026, journée provinciale Oyo et Komarke Mingi, inauguration officielle, il y a siège provincial Nabango, action Oyo grâce na échange de V, Pelisusu, présentation ya animateur, il y a comité provincial, ba structure Misusu, il y a parti, na niveau il y a ville province, il y a Kinshasa, Misala Izala qui dirigeait na secrétaire exécutif provincial adjoint Jean Makassi, na présidence il y a Sep Bredge Ngalim Firi Obama, figure engagée, infatigable, il y a Union congolaise, Pelisusu, tout le monde qui présence, il y a Maître Fabien, directeur, il y a cabinet, il y a président national, camarade Daniel Mukoko Samba, autorité morale, il y a Union congolaise, en pleine séance, membre, cadre, il y a UCO, na niveau, il y a province, Bango Nyonso, Bazala qui surpris, na arrivé, il y a secrétaire national, il y a plan, Oyo Azali Bongo, na 4, il y a Union congolaise, Boye Emmanuel Mfiri, Oyo Azali fils, il y a terroir, il y a parti est, il y a ville, il y a Kinshasa. Ayaki na famille pour nous soutenir, membre y a parti, y a Union congolaise, na élan y a solidarité, y a accompagnement, a procédé qui n'a domoko importé matériel mingi, ba chaise y a bureau, p 50 chaises supplémentaires, les sous pour na semaine oyo, a copé sa split pour nous permettre na ba cadre, ba militant nyonso, ba na ko travailler na ba condition ya kitoko, geste oyo ezala ki saluer na assistance, oyo a témoigner ki esprit ya cohésion pe organisation na 4 ya parti. Toyaki awa pona kotala bandeko na biso o ba installé siège ya parti national à Union congolaise ezali parti ya professeur Daniel Mukoko Samba. Siège ya province s'installer awa na Changu ezalaki important pona biso ya koya kotala po bandeko ebele batu na biso. Za ebele tozo se retrouver na ba effort oyo ya zo sala pembeni ya chef de l'état pona ko stabiliser économie pona ko porter voix Congo et babana e ko réclamer toya wa. Maintenant que secrétaire exécutif provincial Sali Makassi ezui esika eza na ngope na nzela principale à Changu ndenge toyebi eza district où eza le plus populaire pour tolinga tous à l'approche à peuple. Bredge Ngali na ngambo na ye akumisa ki geste surprenant oyo pe a insista ki mingi na engagement ba cadre pour na ko réussir grande activité provinciale oyo ezali koya. Toza surpris comment notre camarade Aza secrétaire national en charge ya plan pe azali conseiller na cabinet ya vice-premier ministre en charge de l'économie nationale conseiller Firi nde tomoni bakoti na équipe na ye pour na kopesa biso donc il y a plus de 50 chaises plastiques pe asuki wana te koya kopesa biso lisusu ba meuble ya bureau poto sala musala na ba condition elongo bani iko Kinshasa sangonango ekei déjà partout musala oyo ya Union congolaise soki o encourager yango eza ozo soutenir directement autorité morale. Et à travers conseiller Firi, c'est côté Nambela na biso, yepa commissaire la biso, côté Oyo biso, Mungonge comité. Nous en a besoin, ville Mobimba tous les 24 communes, tocha ba drapeau, nous ça comprendre, ezali ko pepa lobake, o ezali visibilité, il y a autorité morale, Daniel Mukoko Samba. Oyo Mukoko Samba, azali ko sala, na mboka na biso, et monani na miso abat, et lobami pe na miso abat. To bengi, batu nyonso baya, pour accompagner biso na visibilité na implantation ya notre parti na niveau ya ville province de Kinshasa. Nangambo na ye Emmanuel Mfiri a encouragé qui adhésion massive pe a souligné qui visibilité ya siège provincial na boulevard Lumumba na commune ya Masina oyo ezali symbole moko ya makasi ya implantation pe ya vitalité ya Union congolaise. Réunion oyo e marqué qui étape moko importante na consolidation ya ba structure provinciale ya parti oyo ezali porter na unité organisation pe volonté commune ya ko faire avancer Union congolaise ikona mokuse. Namasolo o etali onje de l'espoir o kuma makabongo et pas honorable mautu ne moma ki information kuna zali kitoko peza kopesa ma gratuit Christian Kengebenya pesi ne ba détail Hello bango bozela ki ONG de Congo de
de l'espoir ya mwana mboka honorable Maotwene oyo bamesana kobenga les responsables Papa Selembao efongoli ba porte pour na formation professionnelle ya Ofele tolobi bien ya Ofele na ba filière lokola auto-école, informatique, coupe-couture, esthétique, alphabétisation, na langue toza bongo na anglais, na français. Ah oui, ndenge kaka balobaka, y a pas un saut métier, y a que des sauts gens. Nde konangai, qui dit bateo, olobi babongisaka yango lelo. ONG de Congo de l'espoir, y a mwana mboka honorable Maotwene, du les responsables Papa Selembao, et fongoli ba porte pour na motonyoso na Kinshasa en général, pe na Selembao en particulier. Boswa bango na adresse Oyo, route de Matadi numéro 3 bis, quartier Cité Verte, référence à Reliboulou, na commune ya Selembao, Oza Mobimba. ONG de Congo de l'espoir, la formation c'est nous. Na masensu wabaki contrôle physique peu médical et seulement qui na kamba dara pona ba élément ya la police na mokambi ya commandant ya Jemi Kin Est colonel Serge Bolanda Christian Kengebeni a pesi bino ba détail. Nabokambemi ya colonel Serge Yengi oyo azali commandant ya groupe mobile d'intervention Kin Est Jemi na mokuse nyonso elekaki vraiment na kambadara izalaki nini contrôle physique et médical pour na ba élément ya police nationale congolaise bosimba pe boyebake avant ba policier ba sala mosala kitoko et singeli ba s'assurer que bazali en bonne santé talatina ya contrôle médical pe physique oyo et salemaki pour na koyeba état de santé physique ya ba policier nyonso soki bazali en bonne santé enfin que bayeba na kosala mosala bango na ndenge ya kitoko ya kokengela bato elongo na biloko na bango. Colonel Serge Yengi Yemoko a visité ki makambo nyonso ndenge ezali kosalema Yemoko a supervisé ki opération to contrôle médical oyo na micro ya Info Lingala journal ya Pepe pona Pepe commandant ya groupe mobile d'intervention Jemi Kin Est na mokuse colonel Serge Yembi a expliqué. L'instruction, il y a l'instruction est dans l'échelon, la Boussara, provincial avec Chassa, et Kambani par le général Israël Kanti. Mais on a eu à sécuriser la ville Oyo, et c'est un effectif ligne Oyo, on a la face, on est allé à la sécurité. Mais à Isuzaki, le colonel Moulango, la gestion, le département, il y a plein Oyo est allé ressources humaines. Et contrôler le personnel de la police des carrières. Il y a 4 Jemi qui chassent c'est pas effectif ni autozanango. Automo ça la face na rayon d'action na biso. Ya moniti na bango ba yelia ba contrôler policier oyo ayeba mi plaza la 4 ya alpha oyo poza la contrôler pour ba yeba bolanda makambo malamu ba yeba pe motuya nini oyo ni mobile intervention et sengi ezala. Sur les alliés mouqués, bah on va dire la biso. Sur les alliés belés, bah on va dire ça. C'est ça. Nyoswana ezalaki na ordre ya commandant ya police nationale congolaise ville ya Kinshasa général Israël Kantou. Oyo atindaki bongo numéro 1 ya Jemi Kin Est Serge Yenge ayeba na kosala contrôle ya administration ya police pe kosala contrôle médical pona ba élément nyonso ya police nationale congolaise oyo ye azali kokamba na ngambo ya Kin Est ya groupe mobile d'intervention. Elenge moko bakulu na bakati ye loboko kuna na komuna Kiseso heureusement la police a tiré maboko na moto akataki loboko bolanda reportage ko ya héritier mapindemi. Baelema ya kuluna bazali koyoka te tango nyonso bilenge matoi mangongi kosala makambo ya mabe botala elenge mobali oyo aza na 15 ans na komini ya Kisenso akutanaki na embuscade ya bakuluna babeti machette na loboko ezwaki dega na ndenge ya kosakana te pota moko ya makasi ndenge kaka bino moko bozali komona bato ya mitema malamu bazwaki na lombango pona komema ye na hôpital moko babengi Promedi kuna na quartier de Bonhomme na commune ya Matete mingi penza na première epai wapi azwaki ba soins appropriés ndenge médecin oyo ayambaki ye azali ko expliquer azali jeune ya quartier abana ko bima pora za téléphone na ye na charge malheureusement kutani na wana ba petit
na loboko awa nazali ya kobukana epi pota mpe ezalaki monene tongi awa tozozela basala radio comme ça to définir attitude. En tout cas na ere nyonso oyo bato bazozwa makama promedis ezalaka toujours polele pour papa na ye mpe akomaki sur place azangaki te kopesa baexplication na micro ya Info Lingala. Événement esalami nga nazalaki na ndako te nayaki na yaya na ye oyo atelemi awa nga naye kolanda bango na nsima ere nazwi message akende bakati mwana na nga loboko naye kozwa la polise naye kotika bango na zaire kote bana wana bakimelaki nde nga nazongi ere nazongi naye kokoma awa na hôpital nakuti bazotraite deja mwana bakati mwana na chete likuwa nyonso epasuki na bokasi ya police nationale congolaise kuna na komini ya Kisenso batiaki maboko na bilenge yango botala bino moko bango yeyo bakangi bango kraka na loboko bazali komema bango pona kotindika bango esika oyo elongo bani enfin ke bayeba na kosamba na ba acte mabe oyo bazali kosala kokata elenge mobali loboko na machete ezali eloko moko malamu te nyonso wana balukaki kaka babotola ye telefone. Otikela biso mwa muke napti boye bino boko subir conséquences. Population avandi mingi mpenza na quartier de Bonhomme kuna na commune na Matete baza konyoka makasi na likambo etali inondation soki mbula ebeti kote kuna mwa ezali te pe kuna na kati ya commune ya Kisenso pe ndenge moko héritier mapine mazaki na compte ya Info Lingala. Population avandi na quartier de Bonhomme na commune ya Matete route ma crevette oyo bozali komona etongama esuka na 16e rue de Bonhomme bisika mosusu même na commune ya Kisenso ekomate boyeba inondation enyokolaka population na ndenge ya kosakana te tango ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple pona peuple balekaki kuna population ya Kisenso na ba quartier ya ndenge na ndenge pe quartier de Bonhomme bazali kolela balobi awa motopompe nde ekoma lokola moninga na bango lopango na lopango bazalaka na ba motopompe na bango soki ba inondation eye soki mvula enoki balongolaka mai kaka na yango bazali kobunda na ba caniveau ba collecteur ya malonga ezali te likambo ya pasi pe mawa ezali vraiment soki mvula enoki population azangaka esika ya kota makolo boyo kandenge balobi ba motopompe yana eza ngala ba FOPS donc mai oyo eza mai ya caniveau ya Prince ya dilapé donc équité ce qu'on a école ya bilenge équité boy or que canalisation nango faki et que na balabala sima mais et pasoli koto et tibu alors et puis ça biso passe koto po ce que tondi mai kotana ba parler donc et puis ba canaliser la biso monter certainement fallait qu'il attendait ba tongango l'état tongango et ça l'a vraiment bien canalisé, bien construit. Ça a fait quelque chose de bien pour nous. Fachi Béton, président Samsa Kitoko. Par-ci, par-là, tout le monde a construit, mais Bisso Koto, là, isolé, va occuper Bissoté. Il y a 16e mairie des bonhommes, on a 16e. Prince côté soutien, la macadam est soutien. Parce qu'on va prolonger, il va boire, il va là, on va aller là-bas sous qui s'en là. Par comité. Maintenant, la salité, ils ont continué à tout justement continuer. Baterrasse na bisa des bonhommes mais ça bouché basala ka ngote so continue ba venir au moins na ba nye comment ko ka tina ba terrasse badala le longa mapangu badala le koma na balabana terrasse ya l'état tala terrasse ne komi do mbula so ebeti likolo yindi do tokoma mitema likolo parce que mbula so ebeti terrasse tondi ba pont oyo moya ko lekeza te ma ekotela biso na bandako do susi na biso eza do tozolela na chef de l'état ta na biso likambo yo. Donc ceux qui sali boete population koto to souffrir. Souwe ya population ya koto oyo ezali ke ba collecteur ya malonga esalema pamba te mai nyonso eutaka Matete bisika na bisika ekwela kabango kaka na quartier na bango bongo likambo etali inondation ya ngonde ezali konyokola bango.
kapela oyo ekenda sango na Kinshasa awa na ba République démocratique du Congo boko kanisa ke bakino kaka nde bayebela bilengi nango nzoka nde luvunu tozali awa na province ya Mai Ndombe mingi na territoire ya Kutu awa bayaya bastafaka na ndenge ya defrote ebongo pene bozozo wa staff connexion en direct de kapela meka okanga mandenge babenga kango donc nenge kaka boyebi kapela ambiance weza la kakuna ndule modèle bafuku c'est la kantabana ngulu avec pilipili ya 3000 na pointe banyangolelio litungulu pembeni yo kampimbo ya kosakana te bondi melangai ke soki oza awa okobosa na kin moko na misika fumi obosa ne kin olandi bisengo kingo mwambe ya Kutu famille baleli ebele na Kinshasa boyo kasikoyo jento moto esala kantabana ngulu ndenge ya sololi staff nanga komo nango Miko ukangama connexion en direct ni kapela na Kisasa pour odami awa raisonnement nomba moko boule kapela na Kisasa saka togo jaka tabangulu to saka pe basoso ya Kisasa ba maboke pe yango ba tiji pe to salaka nyoso to sa o ba salaka biso pe to salaka ngo togo jaka taba ngulu chaque jour to kena somba ba balenye uta likolo to gorge a to bandaka 6h30 ti 21h bakanga ikala biso pe to kati misala pene ba comédie pe bazalaka wana pour na kojoindre utile na agréable pour na kosekisa population côté ozolia côté ozokongwenya bozwe lokoyo oh masa muto ça 10 ans na bolingo il faut moi des matchs na muto ça fait 10 ans na karaté il faut moi des matchs na ça 10 ans à karaté ne muto na tambola ka pomba yo kiba yo na bete kiba yo ça metelemba bon muto ça 10 ans na bolingo ata ko papa mukola simizeki il faut moi des matchs à papa RDC za mboka ya diversité mboka ya ambiance soso pembe azanga kamboka te soki kaka ba province ezu ya moyen à travers projet ya 145 territoires batu misusu bakokima Kinshasa kasi pa comédien kombo na yo nani komo na ngamboka avec kase misisa ba comédien libula wetse banka zezina kutute mbana mama nanga fia mama nanga po awe banki na tosoma mbo apo to banga mi binanda kumasokpa likama population avandi na quartier Badara kuna na commune Ntele baza konyo kuma kasi makambo etali mai na courant Bolanda na quartier Badara na commune Nsele likambo ya pasi ezali kuna ezali likambo ya courant pe mai ba reporter ya Info Lingala ba betaki tour kuna ba constataki ba situation moko ya malamu te pona likambo etali courant insécurité ezali makasi a on a 18h ozali obligé ya kokima mbango kokota na ndako na yo pe molili moko eyaka na esika oyo ezali mawa awa na ville ya Kinshasa kokuta na ba situation oyo bana ya Badara balobi likambo etali mai pe awa kutu babosana bango bongo tangu ba reporter ya Info Lingala bakomaki sur place bango basepelaki mingi kobeta mbela enfin ke bakonzi ya mboka bayoka pe bango ba résoudre des problèmes ya courant pe mai na quartier Badara na commune ya Nsele awa to na quartier Badara 2 commune ya Nsele to fandi awa tangu mulai alors kamba malonga ezalaka te to tungisama concernant makambo ya mai kura emonanaka te kaka ba promesse donc tozwaka eloko te alors yango wana to souffrir makasi omoni ke l'eau c'est la vie bosikoyo mai emonanaka te nini ka promesse donc tozwaka pe yango te eza eloko déjà wume bato Badara oyo banto banjango na tomona kura te tomona mai te yango tozana bosenga nango nde na moma oyo na mbula wa 2024 bakotshela biso kura bakotshela biso mai po sipesa nécessairement ya somba ta biloko kura eza te po tozo bayeni kura eza te ozomona tozana susa kura na mai bakotshela biso on a permettre na client na bazala à l'aise ba voyager kitoko na ba conditions moko fiable compagnie africaine d'aviation CA batie bongo Airbus na bango A320 Bolanda oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'enga de fatedi. Na année 2026, on peut, azal lissus kokumisa, perfection de n'enga kosakanate, na ba service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bondi melande lendi lissus na n'enga kosakanate, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas, atim avion de la dernière génération, le col Airbus A320, pour la destination belé, na ma province pour la ville ya RDC,
bongo sénateur na 2026 oyo CAA a conquis 34 mokoka na service ma client na ye. Ah, CAA Mose Pelisi. L'élève ya complexe scolaire Pemba de école ya fondation Nerombungu Bango ba ça qui visite guidée la supermarché Zeming Peza la commune ya Matete précisément la Debonom Bolanda. Ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba de école ya fondation Nerombungu ba sala qui visite guidée na supermarché oyo ezwami na quartier de Bonhomme na commune ya Matete. Ba élève ya maternelle ba sala qui accompagné na ba encadreur na bango ba ya ki kotelisa bango biloko nyonso bazali kotangisa bango biloko ya kolia pe biloko ya ndenge na ndenge oyo ezali kotekama na supermarché. Ba élève bazala ki na esengo makasi bana maternelle ba sepeli pe ba répondaki na mituna nyonso ba encadreur bazali kotuna bango par rapport ya oyo nyonso batangaki. Visiter les gâteaux, ramasser, on a vu les boudins, doyer, visiter les boudins, les gâteaux, les dolés, les crayons. Visiter les boudins et les gâteaux, les crèmes, les biscuits, les jouets, les sacs avec les dolés. Bosimba peboye baki ba réponse oyo ba élève ya maternelle ya complexe scolaire Mama Pemba ba pesaki par rapport ya mituna ba encadrer ba tunaki bango etalisi vraiment que bazwa ki ba leçon nyonso na ndenge ya malamu na complexe scolaire Mama Pemba de école ya fondation Nerombungu kuna encadrement kitoko ezali kosalema na ndenge ya kosakana te nyonso elekaki kitoko na sime ya supermarché bango nyonso accompagné na équipe nyonso ba encadreur batu ya sécurité nyonso na complexe scolaire Mama Pemba ezalaka bien préparé bazongaki na avenue Mwanga numéro 11 quartier de la Paix kuna na commune ya Kisenso et pai wapi siège ya complexe scolaire Mama Pemba de ezwami. Honorable Nerombungu Fabanga Moyo azali kotia ba batterie nyonso en marche pona encadrement ya bilenge non seulement na commune ya Kisenso na ville ya Kinshasa pe na République démocratique du Congo et sike ya kitoko kotangisa bana yangoyo ezali komonana. Merci honorable Nerombungu na cadeau kitoko pesi bilenge. Bango, c'est ma chambre vient faire quoi? Pour acheter l'argent, il faut avoir quoi? L'argent. Et quoi encore? Plaidant ensemble pour l'homme de Dieu na wakambemia couple Chama babengisi ba amoureux ya intercession samedi 14 février 2026 à partir ya 8h pour na ko célébrer na bango 10 ans ya existence na bango. Francis Kanza Lokoka, Stéphane Skandi. Ministère plaidant ensemble pour l'homme de Dieu PHD Namokuse et Lengeli Milulu Monene pona kofungola année 2026. Samedi 14 février de 8h à 14h. Culte d'action des grâces pour Nabasali Nzambe ya Mokili Mobimba. Pe 10 ans d'existence ya ministère. Bongo Batei, Ezali Bongo le patriarche Jean Kalama Bintou. Même pour toi, mais pour Nayo, ceux qui te réclament là, malgré les contrats que vos parents ont pris, ça ne tiendra pas. Bishop Anakle Lutina. Nous ne mourons pas parce que les hommes veulent nous tuer, mais nous vivons parce que Dieu nous fait vivre. Peba Otiami Lulu Ezali Bongo le couple Osbi Pe Maria Shamaka Yoatumba. Yokatem Aksanti Tope Melesi. Boya toloba aksanti, boya toloba milesi, pona nyonso onzambe asala ki pona basali na ye na 2025, pe pona oyo akosala lisusu na 2026. Tolobi bien, samedi 14 février de 8h à 14h, salle panafricaine. Salle panafricaine, ezali na 12e rue numéro 48, quartier Cité Verte, arrêt boulangerie, référence école Pierre Bouvet, commune ya Selembao. To bengisi basali na nzambe nyonso, pe bana na nzambe nyonso ya ville ya Kinshasa. Yesu Kristu azali lolenge moko lelo lobi pe libela na libela. Boye ibolamu. Otopoto balonga po la bala la mineza potima pe mokolo ko komela yango bisaka santé ya kitoko. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Ole saka nini?
aliaka Protiva. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protiva potopoto kitoko mpona ba bébé pro. Mama soma yele. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protiva. Protiva, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneribana. Protiva, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ba ba ingaka ngo, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Magusa. Protiva. Bele po na kola na info lingala journal po na pour ceux qui vous sepelaki na journal busa. Merci na Igor Ntingi Matomina, Christian Kengebeni, Fabrice Lundombi, Stéphane Skande pe héritier mapinde mingala bino de vous rendez-vous que vous allez y revoir. Ah oui, compagnie africaine d'aviation CAA encore et toujours motivé na ndenge ya nefatedi na année 2026 au po azali lisusu kokumisa perfection na ndenge kosakana te na ba service na ye sécurité confort na régularité bondimela nde lendi lisusu na ndenge kosakana te moko te na terrain c'est pelas de ces pelas atie bavion na ya dernière génération lokola Airbus A320 pour la destination ebele na ba province pour la ville ya RDC bongo sénaté na 2026 oyo CAA a conquis 34 mokoka na service ma client na ye. Ah, CAA, mo sepelisi.